Misala ya honorable Sante Nzinga ezomona na sekomona na Mbanza Ngungu. Mokolo ya dimanche 4 décembre 2020 na souci ya kosunga population pe ko soutenir mwana ya Yambo ya Mboka Félix Antoine Tshisekedi. Mwana Mboka Sante Nzinga akotaki na kan Fatbel esika wapi ayambamaki na bakonzi ya basoda ndakisa colonel Paluku, colonel Fuanta pe capitaine Muzala Pierre Azali, médecin directeur ya centre de santé ya kan Fat. Honorable Sante Nzinga akendaki na kan Fatbel kozongisa courant oyo ekatama depuis kala na centre de santé ya basoda. Esika wapi afutaki mbongo nyonso oyo etali technique po courant ekoka kozonga. Écoutez, votre question, je vous remercie d'ailleurs pour cette question. Le chef de l'État a dit qu'il fallait soutenir les FARDC. Moi, la seule façon qui s'est présentée à moi de soutenir les FARDC, c'était notamment de venir ici, de pouvoir régler quelques problèmes qu'ils avaient. Et c'est ça mon apport par rapport à ce qu'avait demandé le chef de l'État. C'est ça mon soutien aux forces armées de notre République. Sima ya bozongisi courant, député provincial Sante Nzinga abimisaki pe ba malade oyo bazanga kimbongo ya kufuta. Na sima na yango, honorable Sante Nzinga akendaki na kabine ya Ofitra kotala misala oyo ezali kosala makuna na bokasi ya mosolo na ye. Appliqué, et je pense que les autres collègues aussi députés ont eu à faire certaines démarches, je pense, je suppose, hein, mais moi personnellement, oui, j'ai eu à m'impliquer pour pouvoir réparer cette transfo qui tombe. Honorable Sante Nzinga azali kosala elongo na bajena Asbel, synergie des jeunes volontaires pour la démocratie et la bonne gouvernance oyo ekamamaka na Rigen Mwamba. Yepe asepelaki makasi na mosala oyo Sante Nzinga azali kosala na Mbanza Ngungu. Kele ko quand Fatbel, quand Fatbel a un problème à transfo ina yao. Yambidi est honorable Sante Nzinga, comme je l'appelle toujours l'autorité morale de la jeunesse. Donc, il est sensible à ma population. Yambidi Yani, il fallait intervenir tout la courant mon hôpital quand il fait belle, tout mini câble, tout les câbles, ben non sur le moyen parce que la presse quand vous va, ben non sur le moyen comment tout les courants qu'on a et puis minda il aime. Et puis deuxième activité, tout le monde au fitra, fallait bampagner au fitra, donc beaucoup là honorable, wa kotan samu, wa transfo yi, wa kotan samu. Donc quand je parle de wa kotan samu, moi je suis témoin et puis il y a voir quoi bampagner jika, wa mona ma épreuve, même mon photo, wa kotan samu woro, transfo, il y a manisa et puis outil honorable nous assurer déjà transfo, mundila ina, donc il y a deux transfos. Muzunga kia territoire muzunga kia Mbanza Ngungu. Donc mosi si asa la kunani kulukala mosi Mbanza Ngungu do bana ba ufitra bakala déjà mukese donc nous transfo si bakanga si possibilité balenda tout la courant. Ezali mbala liboso te honorable Sante Nzinga azali kosunga mboka na ye na bambule lekaki apesaki ba ordinateur na ba radio ebele ya territoire ya Mbanza Ngungu. A part misala ya transformateur au Fitra, Sante Nzinga azali kolandela pe lisusu transfo ya kan Fatbel pe transfo ya Lukala.